Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabisono sur la voie céleste, mbote, mbote, partout, partout. Au bout du Bakwa, qu'on a besoin de faire tennis, to pesi ba Congolais, nous sont des pères et des mères. To pesi binombote, na boudouman kolo, pe to pesi ba bonnet na bisonyoso. Au balinga kabiso, bo s'abonner massivement na chaîne Bino la voie céleste. Surtout une émission pour misana kolonda mingi, toloba, tolobate, to koloba po to zaba Congolais, il y a des pères et des mères. Toza condamné obligé ya kolobela masolo ya République démocratique du Congo o ezali mboka bakoko batikela biso toza condamné obligé ya ko défendre yango encore une fois to pesi mbote na bakongomani nyonso toye kosolola masolo ya République démocratique du Congo ba mesala kolonda masolo ya Congo na minute oyo esi bazwi ba place na ba fauteuil ba fandi baso kolanda ndeko na bango koko oya mesana ko kabola na bino masolo ko informer bino en temps réel. République démocratique du Congo bagarre contre l'étranger. Le combat cage ici et Kiti. Donc l'étranger va se décider pas défier Congo na kati ya mabele à Congo. Pour tout le combat. Tolobi bepo nani boyebi République démocratique du Congo souvent étranger oyo bami komisa ba Congolais na kibotaou na biso ba Congolais bazwa pe ba nationalité na mboko ba koma pe ba homme d'affaires na mboko ba koma pe ko zo ba décision na mboko d'étranger. Heureusement, les étrangers, il y a des pères et des mères. Ce qu'on bêtise sur des pères et des mères, ils ont le quoi au tomboli étranger. Boyebi tension sali République démocratique du Congo na Rwanda. République démocratique du Congo alingi azongi samboka na ye. République tout le babiso sont même langage. Mais quand on peut bapaya, batelemi, bakomi ko diaboliser, ba Congolais, oyo bazo comprendre l'idéologie de la République démocratique du Congo. Régime passé, oyo ya ancien président Kabila, a pesaka penza avantage, na l'étranger. Parce que ça a une mission, impérialiste batindaka bato bande ko gérer Congo à l'époque ba créer des espaces pour les étrangers ne bokaka na série ancien président belever ba oti Rwanda ba koti kwa mutu do matiti relais sangombe na Rwanda sili babito relais sa bango na matiti ya Congo. Et bakoma na Kishasa, bakoma na Kwamutu, belever wana porté disparu tilelo. Bamisu ba se retrouver na Kashamata, bamisu sukuna na Kingakati, bamisu sepai, et bamisu ba créer na Mombondo, et bamisu sou lelo, baza ba homme politique, ou peut ba sali ba parti politique, ou lelo bazo bundisa Congo. Il y a Rwanda, notre classe politique, l'opposition congolaise, chef Nabango, c'est Paul Kagame. On les a reconnus par tout le monde. Missionné ni Paul Kagame a pesi ba opposant congolais. Ah, tozo bisamadi di marqué. Tozo bisama sesang. Bino pour participer à la réunion Troïka. Na Kashamata. Réunion Salama na 3 personnes. Kabila, Fulgence Muteba, na Moïse Katumbi. Et na Katiwana, na ba veille. Après réunion si là, conseiller, il y a Bizi Mankara.
yoka Congo Bizi Makaba na conseil ya James Kabarebe baka ko région de Bango siko ba kota ki ndengeni tozo beta masolo basali programme batali na ba tentative no so basali pour carte d'opposition na carte ya Rwanda eza que faut régime à Kinshasa est tombé ya mo toujours toyebisa rabino ya on peut na seplaka na bande ko na ba congolais o ba pesa biso ba conseil na ba pasteur o ba bondela rapport na biso to pesi bino merci na musa bozo ko sala toujours pour la république buka mabolongo kila tabilei pour la république souci à Kigali balingaki Kinshasa a négocier na ba tout ba mouvement na bango basala ki ya mike le kola ba M23 basa ba mouvement belé donc balingaki ko piéger Kinshasa a intégré ba milice au bazara protégé la série à Kabila pendant 18 ans que ben intégré bango na kati ya armée nationale et armée nationale baboya et gouvernement en place a rejeté proposition wana ba ko multiplier ba stratégie toko sala ndenge ni po Tshisekedi ayo kabiso toko sala ndenge ni po Kinshasa ayo kabiso Pierre Ndobo excellence yo kama solo to pesi bino mbote bele to linga kabino maître Ndobo Jean-Pierre balobi il faut tout ça le mouvement ba mouvement toko sala da mouvement moko grave to moni na logique to so kende na Kinshasa ko permettre biso to négocier na ye yango moneke fiance longwa ki na ba homme politique na opposant ba ke ko solliciter ba et fiance même l'église tant l'église aye l'église abandi kolobo ko koloba mais le col a déjà politique à Congo comme qui na niveau à l'icolo et ba décider à monde entier babino il faut tout aider la République démocratique du Congo mais ma kambeza la carte à Congo ba congolais bango moko ba gérer yango donc ma kambeza la carte à Congo ba congolais bango moko ba gérer yango parce que baza na gouvernement parce que baza na armée parce que bloc l'opposition vu que m'empêcher bango et pas ya bato bande kotinda bango ba piller Congo ba pesi pe rapport et boutazora rapport c'est pour Gagam yé pas que ko plaider na ko plaider wana ba décider ba zongi sa bonka la même logique ba bibo que ne ko négocier na Congo parce que ba grande nation ba comprendre que ceux qui toujours ba pouiller Kigali d'automatiquement et qu'on va créer guerre mondiale parce que Congo peut kotoyo a zappé na ba oyo bazoka Congo ba zappé prêt pour na kosunga Congo sur tous les plans après réunion il y a les 3 personnes wana na ba envoyé spéciaux au Bizi Makaratindaki na James Kabarebe ba se décider boyer a koto mama la likambo ezali a koto musuba bikoko loba koko miniti mukebe pourquoi loba nazo loba yango tozo senga na bino ba congolais o bolanda kabiso soki lisungi ezali eza mabete tozo sala musala république bozo réclamer na ba message émission kitoko mais tant kaka mukebe 28 minutes 30 minutes mais je sais na to ça premier volume deuxième troisième pour to ko ça pour ça na bino mais ma coquine des eaux ko kapenate o asimba mina motema malamu awi ko tondisa koko yango na tindi joka ta mo espace balabi décision bazui kuna
batali na logique ba kei na Tshisekedi a contre bango Tshisekedi a bonne négociation ba or ba vende kozwa oyo Kigali ande ko betela tolo oyo Kigali ande ko futela ba enseignant na ba étudiant ba or wana Kinshasa Congo démocratique ye moko asali nini na ye. Alors au lieu Rwanda je sous ezate nde basali cahier de charge na bango balobi lokola topesa ki opposition congolaise mission que ba créer ba foyer de tension babanda ko alevaka batu babanda ko bobaka batu kopiaka mais tu comprends que l'état congolais a timbeli fléau. Merci la justice. Tu peux justice merci. Puis tu peux si yo abiso VPM quand ça dit Peter l'homme sage yo yangouane. Tu peux se prendre au abiso le secrétaire général Augustin Kabouy. Mbote no yangouane. J'appelle Ndob Bazignos Mwamba Bandimi Bazali. Barabi décision babeti barabi la logique ba match wana bango nde basolo laki Katumbi Fulgence Kabila na ba représentant ya ba James Kabarebe barabi to comprendre que opposition na bino à Congo to nga ki bo sala ba mouvement belé to bande ko compter na bino si biso Rwanda to sali recours que Kabila sont dans la scène politique to comprendre que bino boza méfiance sur le terrain et to contacter une église et église peut pas comprendre que le jour bazo que nango ko risquer église panzana il faut tout ça recours nanganga kala nde Kabila basali programme batali que le corps opposition est faible parce que l'opposition est faible babi le corps opposition est faible toko ko sala boni il faut to passer na ba vitesse oyo to ko banda ko assassiner wana bango masolo babeti masolo biloko boka ki ya bano yo nani kuna donc batena ba aspect belé ya liboso ko empêcher ba délégation ya ba kona ja francophonie ba yate ba empêcher ba annuler francophonie et que na Rwanda na bakambu nyonso nde basali programme ba comprendre que il faut biso moko bandoki toliana bandoki babi il faut biso moko bandoki toliana biso moko bandoki toliana basali liste na liste basali tozo bisa bopozo bakende ko région de bloc ba Rwandais pour na sentiment pour na kanda pour te bi opposition ba se sanga ba kei te bi ka ko se opposition mo pa yeban ba opposant congolais mais si le terrain do aucune base isaka kaye wana na kenyoki na kemushi balobi basali liste bango moko babandi kotalana ce qu'on est allé il faut tout empêcher faut tout créer mobulu na Congo to ko sala ndenge nini est-ce que pas moi biso motoliane et ba décider wana babite to zana ba petit na biso o so to miki kolia et ko pe ko pesa moi mobulu na ba veille ya francophonie wana carte na bango badongolo misu vitesse bakei tangu bazu information
que le kola ndeko na biso congolais heureuse mémoire libote tikali na passe Chéribe azongisi molimo et pas tata nzambe mais mikolo na ye kokaki nanu te azaki na batin ebele ko vivre amona libota amona ba génération bakoko na ye mais à cause akende kosangana na bandoki koko na bino ye aye nabiki botunaki koko mikolo tozomona yo te koko ye yo. Donc à cause yande kona biso Chéribin ye moko kene ko participer na lisanga bandoki basala bikopana ndoki te parce que Chéribin azalaki ex-ministre transport o bakongomani nyonso bayebi pe asalaki musala na ye emonanaki ki azo travaille bien na ministère bapesaki ya transport même mokolo kaka tumbi abaki na longwa union sacrée batuni Chéribin ozondimo sacrifier mboka à cause d'un seul individu d'ozondima au sacrifier nation oyo epesi yo charge ya kozala ministre ya transport mondimi ko abandonner nation oke kolanda lisanga ya bandoki tala koto tokomi sko na makanisi ya bandoki bayebi ke soki babomi Chéribin eko créer foyer de tension ex-ministre akufi boye mais lokola da mboka batikaki na maboko ya nzambe pa mokonzi ya mboka awa nzambe nde aza na contrôle ya makambo nyonso yango ozomona nyonso bazosala ezozalaka non événement na lisanga ya bandoki lokola bazwaki information parce que bazalaki 3 personnes oyo procureur ya cour de cassation il fallait qu'il y ait bango à entendre bango pour na ba gestion na bango tant bazaki na masulu mais koto pe bandoki ba raisonner na angle na bango bandoki ba raisonner pe na angle na bango lokola moto justice abengisi ye lokola pas participer na réunion na biso ya bandoki et qu'on risque de dévoiler biso de préférence biso moko bandoki to liai to côté la gouvernement parce que bazotala nga siko bazotala siko koko yo koko bazotala siko Coco ye. Congolais de père et de mère 100%. Et bien des kilos et un bois. Vous avez descendant fumo kimba. Balobi Congolais ye moko akei komi kotisa na lisanga bandoki. Lokola bandoki bayoki ke babengisi na justice basali boy parce que babi mutu ake na document kotuna to pesi justice congolaise merci na ba preuve o bozana ya mo pe famille zo réclamer famille zo loba bazo citer bopoza totanga bakomba na binote so baninga ba créer le komoko que non au moins régime anti-séquette wana carte na bon au moins régime anti-séquette bakomi ko boma ba opposant bakomi ko enlever ba opposant au moins régime ango
Au monde des ali boye. Ndozo mona bato oyo. Bandoki. Parce que nde tozo senga la ba Congolais. Oyo bakei kokota na lisanga ya bandoki. Pe bandoki yango banani pour l'interrogation. Ya bapaya. Bétranger. Bandeko nanga ba Congolais oyo azopoza. Soko oza Congolais. Toyebi ki bolandaka biso. Bima na lisanga wana. Oma solo maki kuna. Ma solo maki kuna na Kashamata. Bino bozalaki te. Batindi bino bokende kuna. Na seni bokuta na kadima. Mais ba décision somaki na Kashamata ezaki grave. Bandoki babi ba ko sacrifier pe na bino. Po kalsa bandoki ezali. Bazo nga ba créer mobulu. Na kati ya capitale. Kati na bango. Do bazo nga ba créer mobulu. Na kati ya capitale lao. So ba créer mobulu ndenge nini. Batali na ba marche zo simbate. Baza makasi te sur le terrain. Batali tali zo simbate. Surtout ça ndeni. To bandaka ko miliane. Esilité. Esilité. Balo bazo tala skote. Tomoni ndeko ndake ime mutu na ependeza na bato belete. Lolo wazalaka. Tomoni mutu na ependa esa na bato belete Sous ça que non mutu ya ancien ministre transport. Tabaga que ya kufi bato nini kuna jere ba kufi ba bimi ale nini kuna na ba paya ba kwa fa kufuta batabi o mboka ndeni to que ja fa bufoni mais bazo bo manana ba ministre ya mboka na bango et bongo biso c'est que toi na sécurité wala taxe bandoki taxe na bango si to ko bazo mona ndenge Kinshasa zo tungama ndenge Congo zo tungama aïe babi non il faut tout ça la car par tous les moyens to créer car chimvundu ko simbate yango boyoki justice a fourni banquette babandi na kokanga mais tozo senga pe la justice ndeko wana aza congolais o abumbaki nzela mais ba congolais ba kolinga teke makila ya congolais kende ka ndenge wana do ba étranger ba sak ya na bi da ba ina intro wa do match a ezali FC Congo contre FC Bapaya match ça sur le terrain do FC Congo contre FC Bapaya. Mais match yango, tozo betango awa à domicile. Donc FC Congo contre FC Bapaya. Et Bapaya sikoyo, bakomi condamné bano ya ba Congolais ba baza ba lukoso, o batonda raté. O ba kena ko ya pa ba voisin. Sou Bapaya bakomi condamné bango, to damé bango to ko c'est la guerre FC Congo. To dame to ko c'est la FC Congo. Basuki pe wana te ba roya mutu mususu. Bina boke ko rejoindre bango. Parce que ce que tuni ba sesanda, o tuni ba madidi, o tuni ba nani. Boke ko rejoindre des blocs pourquoi? Au moins ko to ba congolais ba tel peta bina ba politicien te. Bino bozali lokmo booluka et patron na bango c'est Paul Kagame bande ko bondi mangai patron d'opposition c'est Paul Kagame parce que l'époque ya Kabila bato nyoso moni wana bazaki na service à Paul Kagame
Et Paul Kagame même quand on gouverné tout. Il y a vraiment une époque à Kabila, tout ça qui 18 ans. Et c'est qu'on a solution sur Maraté. Dans 18 ans à Kabila, Rwanda zaki na contrôle ya Estewan. Rwanda Bomonio. Il y a contrôle ya Estewan. Moutako Sabinote. Moutako Tete, Modi Sagina ye. Et Kezei Kimiate, de Bazo pillé. Bazo Boma. Moutako Sabinote, tout le monde a serré Joseph Kabila. Té. Parce qu'on a 18 ans, wana. Bateau, le lobby de quoi accompagner. Maintenant, t'as pas le Premier ministre. Adamé la Ramboka. Bateau naté. Babetele Maboko. Ah, maintenant, t'as pas le ou aussi, ce qu'on postulé comme candidat président, tu as voté. Au bout de la Damaka Mokangalo, le 140, ou alors tu mouquet. Mbalo, pena des milliards. Des milliards. Kuna tali kuna katumbi. Yo moko tuni question de savoir. Bajou aso kabambo au sous tes points. Et à ce que tu as mis mon rosan à valeur à 12 000 $. Ah, c'est lui. Parce que les lois congolais, aux zones d'Ima, au Kende, au Sangarana Batouana. Deux moni Batouana, quoi, baza Batou Soloka. Babandi, si quoi, qu'on sacrifie, mais non, ba Congolais. Babandi. Babandi, si quoi, yo bo sabato au Sandini. Pembalo, bazoluka mutu makasi. Ah, tu sais, Sabine, vous faites la mise, ouais. Le coup, la bille, vous avez dit que vous avez pour Bango. Vous avez de étranger. Vous soutenir Bango. Le coup, les a match, Lissano. Fesse Congo contre Fesse Bapaya. Bapaya Babi Bakoluka. Badame Lissou, c'est le comme sous. Bon, mi la bino de Bouza. Pour Bapaya Baza déterminer que Bazo Lingaba Luka. Badame Mutumoka Mounen. Soit inani. Soit inani kuna. Bon, qui te mata tampon de tanga lala qui est né de kuna. Batu basali makambo Fesse Congo. Oh, Fesse Congo, toko Bamoko Bapaya. Souci na bango zangouane. Yango Boni. Na kati ya descendre. L'inspecteur et armé. Le général Tango Fort. La vérité comme il m'a dit Sangani. Pour te faire Zangunga. La vérité comme il m'a dit Sangani. Bakouti 21e région militaire. Ba soldat ougandais. Donc, ils ont coopéré. N'a pas soldat EAC. Donc, les éléments moussous non identifiés. Malata Teni. Il y a FRDC. Il y a un petit merci. National Christian Chiwe. Congolais de père et de mère. Dans le Lugo à Lubaki. Dans le grand parade de Samaki na Kankokolo. Que Tenye et comme Mbindo depuis 2015, Yaya Yebaki. Inspecteur Yarma Kiti, Bolandi porte-parole Yarmée congolaise. Mais tellement qu'on beaucoup. Il y a d'autres choses qui s'abîment rapide boeba. Ceux qui boka qui portent Gagama Lobaka. Que awa na Rwanda pesa kosala bitumba eza te po eza muke mais bitumba tokosala ngo na Congo ayebaki azala bapio na ye bakatumbi bakabila bafayu ayebaki 43 84
40 69 461 84 40 69 461. Nzambe Alola Apambola, République démocratique du Congo, affaire à suivre. Ciao.